IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Mais cause à la même capé na bon moi na yo, rien ne marche. Ozo sambela makambo ozo simbate. Tam so tambola bien te na vie na yo. O longola ba zemi, o yiba ba mbongo ya bato. O ba prononcer ba mauvaise parole sur vie na yo. O lelo rien ne marche dans ta vie. Bien-aimé, la puissance de la parole. Malobe zala kananguya. Malobe ko kanga bon moi na yo. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Il est écrit: la parole de Dieu ne repose pas par les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une puissance de la démonstration. Et zobima peut ça la démonstration moko na vie na yo. Et zobima peut changer identité na yo. Et bimi peut longola yo katina bo wumbu. Maloba oba lakela bo moi na yo. Bien sûr au salamabe, mais liloba o loko le koti na moko la yo evandi na vie na yo. Pe ondimi ko yamba yesu loko la mokondi pe mobiki si. Bien aimé, na lingina prononcer maloba bénédiction likolo a vie na yo. Et cause à la malédiction à bakoko na yo. Et cause à la motomoko a mona ki bola momoko ko ya lobby a poussé au salamabe po ba lakela yo. Les loza victimes. Ya ba mabebele a bakoko na yo. Ya ba mabebele a baboti na yo. Ya ba erreur rebelle yo moko sala. Bien aimé, le Seigneur t'aime. Nzamba lingi yo. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Alinga ka lobela o alobi na mokolo lelote azana makambo sika alinga sala na vie na yo azana identité sika o alinga latisa yo alingo pesa yo forme o mokile ndima kiteke koko bima epai na yo. Bien aimé, ba saka mabe likolo vie na yo ba lobela yo mabe ba lakela yo nga na rassurer pe na assurer na tongo lelo ete nzamba longoli malédiction wana kaka ndengo pesi tano na ko kalilo banzambe. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le on dit qu'on soit conscience, on dit qu'on confesse au yo sala, on dit qu'on tika yamabe wande ko sala. Pour opérer sa vie na yo pas ina nzambe. Bien aimé, ezala ba koko na yo ba prononcer maloba mabe likolo a vie na yo. Ezala ba to baloba ke yo ko bongate. Ezala ba to ba saka baloba ke yo na vie na yo ko balate. Si réellement je suis mandaté par l'Éternel, je déclare que vie na yo est fongwami. Na tato liete yo ko bika bolamu. Yo okozala mutuka simokila te. Yo ba kotanga kombo na yo sika batanga kombo ba boti na yo te. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. C'est bon? Shalom peuple de Dieu, na bande de cognon sur balandi émission Instant devant le trône. Émission est présentée par votre humble servante Priska Mbouzi. De partout vous êtes, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, naza un simple instrument mais malobeza nzambe ndate katinanga. Et molimo nzamba sunga bisote banakoloba selon molimo santo nzambe. Parce que la Bible nous dit en acte: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et avant toute chose, dans la Bible chapitre 18, le verset 1er, priez et ne point se relâcher. Na lingi bisike zomi yo moto sepelo tika ba occupation ba préoccupation na yo. Ba mikumba nyonso zalaki nango oye nango liboso na nzambe. Parce que Bible zo ba venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi l'Éternel votre Dieu, je vous donnerai du repos. Na lingi to kangamiso to sambela, parce que c'est lui qui est l'alpha et oméga. Le commencement et la fin, c'est lui. L'aller, le dernier, c'est lui. Atokangimi soto sambela. Seigneur, to pesio, merci. Tika ete malobe kobimana tongwa lelo et transformé et changé identité à moko na moko. Malobe kobimana tongwa lelo et kende ko arroser. Et kende ko arroser na mabangate. Mais na terre ferture. Bien aimé, échanger identité. Ya moto moko azana souci. O azana ba pleur nzambe lilo ba moko la lelo et transformé vinaye. Échanger o nyon sozala ki souci na bon moinaye. Na kombo na ngwana Yesu Masia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est votre humble servante Priska Mbouzi et tokozwa mokaponabiso na Genèse chapitre 1er.
Genèse chapitre 1er, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible non, parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans verset 3, ici, quand maman Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Bien aimé, tellement toujours décortiqué dans Tonga Lelo ezali la puissance de la parole. Bien aimé, nguya ya liloba. Likwabo toti kotanga, mokapo toti kotanga ezolo bela biso ke tango mokile zalaki ezalaki informe, mais nzamba ye alobi que la lumière soit et la lumière fit. Bien aimé, liloba ezalaka un impact ya makasi. Liloba ezana puissance ya makasi, bien aimé. Et ezana batebeli na se mokilo bazo vivre vie moko ya médiocrité, bazo passer par moment moko difficile, bazo se poser tant de questions, souffrance zo utawapi, problème zo utawapi, qui mature ses malheurs. Tant musu sozo ebate ba prononcer parole moko ya malédiction likolo ya vinaye. Et cause maman na ya salaka eloko moko avant ya bota mabalaki la maman na ye. Et comme malédiction elandakati na 4e génération, lelo e pazo bika souffrance wana. Azo se poser ba question nzambe nazo sambela ndeti nazo sambela te. Des fois azo se demander est-ce que nzamba yebinga to yebinga te? Non, l'Éternel te connaît. Bien aimé, nous allons prendre encore Proverbe chapitre 18, le verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La Bible dit, Proverbe chapitre 18, le verset 21. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien aimé, bon mo il peut pouvoir ezana nzela ya maloba na yo nzamba tia pouvoir katina mimbebo na yo. Parce que na Luc chapitre 18 le verset 10 que la vie est la voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, vie na yo ezo simbate. Makambo ezo marchete. Mettons msu ba prononcer maloba moko ya malamu te likola bon mo ina yo. Ba lakela bon mo ina yo mabe. Lelo koli makambo ezo marchete. Les lozo sambela rien ne marche dans la vie. Pourquoi? Parce que motomoko a prononcé comme malobomako a mabeton sous et pas arrière grand-père na yo. Tant monsieur pas moboti na yo. Tant monsieur moboti na yo moko pas lakela yo. Bien aimé, batebele mbango moko baza ba source ya ba malheur na bango de foi. Na pe sa témoignage ande komoko. De comment on a combo Sophie. La sœur Sophie azala kananda kona bango, la sœur Sophie aza aînée de la famille. Et mukolomoko nanda kona bango ayibi soso parce que maman na bango azala kana pulaye abande ko boko la basoso. Ayibi soso tant maman ya bandi ko compter basoso na ye soso moko azaki ya kozanga parmi basoso azala kanango. Et maman tango azo la kela ya azala ki wana ola lo bano maman ngam nazwaki aboyi ko témoigner kenga nazwaki. Maman la kela et le nazo bisayo la sœur Sophie jusqu'aujourd'hui azamo yibi atikala moyibi ti aye kozwa conscience que non fona luka basala nzambe et tant ko eliboso basala nzambe ba invoquer nzambe babele linkolo yesu comme celui qui est le père de tous les esprits. Nzamba ye ko révéler que non la sœur Sophie nanetel oyibaka soso maman lakela kayonde le lozobika vi oyo ya opprobre et la sœur Sophie ake ko senga maman bolimbisi basala nzambe basambeli pe vinaye échanger. Bien mais cause la même ka pe na bo moina yo rien ne marche. Ozo sambela makambo ozo simbate tam so tambola bien te na vi na yo o longola bazemi oyiba bambongo ya bato o ba prononcer ba mauvaise parole sur vie na yo o lelo rien ne marche dans ta vie. Bien aimé, la puissance de la parole malobezala kananguya malobeko kanga bomo ina yo. Bien aimé, nalingi totanga mokapo moko na Genèse chapitre 49 le verset Genèse chapitre 49 nous sommes en Genèse chapitre 49 les versets 1 à 3. La Bible dit Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps.
Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ribin, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence car tu as monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche, en y monta. Amen. Bien-aimé, Ribin abengisi, Jacob plutôt abengisi bananaye nyonso. Asangisi bananaye nyonso a prononcé maloba malamu likolo a vie ya bananaye. Or Ribin azalaki mwana liboso ya Jacob. Ribin abimaka na concubine ya Jacob. Alors et c'est pelisaki Jacob te Jacob a prononcé maloba ya malédiction likolo ya vie ya Ribin. Mais la Bible me dit que Ribin a été maudit par son père Jacob. Mais tant que Moïse a yé, Moïse a longola qui malédiction wana. Bien aimé, n'habita mso cause à la maudit, au cause à la maudite. Mais lilo banzambo nazote ayo na mokolo lelo, elinge changer vie na yo à une seule condition on dima. Dima ka koyamba lilo banzambe o ezo bima na mokolo lelo parce que nzamba bongisi makambo moko pona vie na yo. Il est écrit la parole de Dieu ne repose pas par les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une puissance de la démonstration. Ezo bima po ça la démonstration moko na vie na yo. Ezo bima po changer identité na yo. E bimi po longola yo kati na bo wumbu. Maloba o balakela bo mo na yo. Bien sûr au salamabe, mais liloba o loko le koti na mokolo lelo evandi na vie na yo. Pe ondimi ko yamba sous le col mokondi pe mobiki ici. Bien aimé, la lingina prononcer maloba bénédiction likolo a vie na yo. Et cause à la malédiction à bakoko na yo. Et cause à la motomoko mona ki bola momoko ko ya lobby a poussé salama be po ba lakela yo. Les loza victimes. Ya ba mabebele ya bakoko na yo. Ya ba mabebele ya baboti na yo. Ya ba erreur rebele yo moko sala. Bien aimé, le Seigneur t'aime. Nzamba lingi yo. Parce que soka linga kyote alinga ka lobela wa lobi na mokolo lelote azana makambo sika linga sala na vina yo azana identité sika wa linga latisa yo alingo pesa yo forme o mokile ndima kiteke koko bima epai na yo. Bien aimé, ba saka mabe likola vina yo ba lobela yo mabe ba lakela yo ngana rassurer pe na assurer na tongo lelo et nzamba longoli malédiction wana kaka ndengo pesi tan ona ko kalilo banzambe. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit qu'on soit conscience, on dit qu'on confesse au yo sala, on dit qu'on tika ya mabe bande ko sala. Pour opérer sa vie na yo pas inanzambe bien aimé ezala ba koko na yo ba prononcer maloba mabe likolo vie na yo ezala bato baloba ke yo ko bongate ezala bato ba saka baloba ke yo na vie na yo ko balate. Si réellement je suis mandaté par l'Éternel, je déclare que vie na yo efongwami na tatoli ete yo ko bika bolamu yo okozala mutuka simokila te yo bakotanga kombo na yo sika batanga kombo baboti na yo te. La puissance de la parole. Loko la bango basaka ki mabe en coulisses. Ngana ye ko saka malamu likolo a vie na yo. Car il est écrit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à mes serviteurs vous réussirez. Nzamba ta réussite na maboko basali na ye. Nzamba ta réussite na vie na mimbebo ya basali na ye. Alors na ye ko déclarer réussite kati na vie na yo. Au mona bola mwanzambe. Yo kufa boete. Il faut tatola ya solo na kutani na nzambe na vie nanga. Pourquoi? Parce qu'on dit ko yamba lilo banzambe na mokolo ya lelo. To nyonso ba souhaita malheur na yo nzambe salo bolamu. Okufa boete yo témoigner grandeur ya nzambe. Ilo banzambe o sepelo yo kana mokolo ya lelo ya ngwana nzamba pambola yo. Pour yo boto tika ki nyonso bande ko sala. Otiki misala ba occupation ba préoccupation na yo nyonso. Pona ko kalilo banzambe que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'était votre humble servante Priska Mbuzi. Et comme la Bible nous dit, il est alpha et oméga, les commencements et la fin, les premiers, les derniers, l'aller, les retours. Tobanda ki na e photo suka na ye bisike zwami yo kanga miso na yo to lingi to sambela. Seigneur to pesio merci. Ozanzambo banda ki na biso lokola alpha, au cheminer na biso lokola Elohim, et nous voici à la fin comme oméga.
Seigneur, tika ete lilobo ebimi na mokolo lelo, ezwa esika na mitema ya bato. Elongola molulu ezalaki kati na bomo ya moto, ya bato. Échanger identité ya moko na moko sepela tika nyonso pona koka liloba na yo na mokolo lelo. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.